Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini première dame ya la République démocratique du Congo Mama Olive Lembe Kabila ndenge azali kosala bamakambo ya kitoko na kati na mboka pe ndenge Nzambe azali kopambola ye. Bandeko babolingo na mikolo mibale oyo utaki koleka Mama Olive Lembe Nzambe auti kotombola ye apesi ye lokumu oyo bato mingi batikala kozwa yango te. Tango mosusu bato mosusu bakomituna me yango Mama Rosalie azali koloba ete ye Mama Olive Lembe lokumu yango ya nini oyo Nzambe apesi ye. Bandeko kaka ndenge balobaka ete lokumu oyo Nzambe apesaka ezalaka lokumu moko oyo eleki balokumu nyonso po ete ntango bato bazali komona yango bandeko na bato bango moko kimpelekese pe bazali kokamwa. Bandeko babolingo soki lelo Nzambe azali kopambola Mama Olive Lembe Kabila ezali pamba te parce que makambo yo Mama Olive Lembe azali kosala na kati na mboka na biso ndeko soki ondimi yango te seke penza ozali motema mabe parce que bandeko babolingo Mama Olive Lembe biloko asali na kati na mboka na biso bandeko en tout cas tondimaka te ke un jour tokozwa première dame oyo ayeba azala na susi ya peuple pe mikitisa akomba lokola penza mowumbu ya ba peuple. Bandeko bino nyonso tu boyebi ndenge nini na ba république oyo eleka yo nani yango pusa na pembeni ya première dame. Première dame pona ye azalaki kaka komonana kaka babisika ya bamiting ou bien papa mokonzi akopesa meeting quelque part wana bomoni première dame ke esika ou bien o peuple azali na kati na likambo bien boye ba première dame babandaki komonana te. Biso tobandaki komona ete ndenge batangisaka biso ndenge baenseignaka biso na ntango ya deuxième république président azali moto oyo ete bino ba peuple ifo boboma nzoto mpona ye bosalelaka ye alors que nzoka nde réalité ezalaki mosusu. Mais lelo oyo Joseph Kabila na Mama Olive Lembe baye kolakisa biso ete ba peuple congolais oyo bozalaki kosala ezali yango te. Réalité ezali ete biso bakonzi ya mboka
il faut nde tozala bawumbu na bino bapeple. Ah, nzambe kumisama. Il faut zala kaka motema malamu po ete orevele na bapeple eloko ya boye. Po ete pays ya biso bato moindo ata otamboli na bapays mingi ya Afrique, bakonzi mingi bapesaka kaka influence de peuple nde azali mowumbu ya président de la République. Il faut asalela ye nyonso, il faut basalela bango nyonso. Mais lelo mama Olive Lemba ekotalisa biso ndenge nini bango bakonzi ya mboka bazali bawumbu ya peuple. Pona nini? Mama Olive Lemba azali mama moko oya kukaka komona pasi ya moto te. Mama Olive Lembe azali mama oyo alingaka komona esika moto azali kolela pasi te. Bandeko, mbala ya liboso na vi na ngai namona une femme ou bien une première dame na mboka na biso aza koya na motuka. Mama moko ya mwasi, mwana mwasi moko ya kwei na mabolongo alobi mama vraiment ndenge na moni ezali chance mama tala ete ndenge nazali nazangi mbongo minerval moyen na tanga eza te boye boye. Mama Olive Lemba beta misu boye atala boye na 5 pe eloko te o ndenge balobaka 00 bino bato bondimaka te po ete azali pe moto lokola biso, azali pe moto oyo akoki pe kozanga mosolo me mokolo wana pe azangaki po ete bato mingi ya na poto bokoma kaka makambo ya lokuta bango mbongo boye mbongo ya Kongo me bomoni mokolo wana Mama Olive Lembe pe azangaki. Mama Olive Lembe na motema ya bo mama atali gauche atali droite ayebisi na kamera bi kanga filme mbala moko alongoli biloko ya matoi apesi na mwana mwasi wana. Bandeko, malgré Mama Olive Lemba alobaki ete ndenge apesi biloko ya matoi wana kamera elakisa te, mais ndeko oyebi soki basali eloko ya plaisir suka monoko ifo efungwama. Monoko ifo efungwama. Oh Jésus azalaki te soki abikisi moto alobi ete kende koloba na moto te, mais moto tanga kokende atali kaka moneno ndenge Jésus makambo asalelaki ye monoko efungwami pe alobi. Bandeko babolingo, boyebi lisusu Jésus mokolo mosusu abikisaki moto. Moto wana azalaki na maladi moko na basi ete ntango mosusu miso ebandaki komona oui azalaki aveugle panda bambula na bambula. Ntango abikisi moto wana kei abandi koyebisa na bato ndenge nini Nzambe asaleli ye. Apres basali na Nzambe babengi moto wana balobi makambo oyo oza koloba ezali ya solo. Pe babengi baboti ya moto wana balobi makambo mwana bino aza koloba eza ya solo. Baboti balobi biso toza na likambo ya koloba te, me tomoni oyo basali mpona ye moko azali mokolo ebongi ayebisa na bino. Pe batuni mwana na mokolo alobi makambo nazali koloba ezali ya solo. Jésus nde moto asali ngai nde abikisi ngai boye. Me ndenge kaka balobaka ete bato na mokili mitema mabe basali na Nzambe wana balobi ete koloba lisusu boye te na miso ya bato. Soki bato batuni yo komeka kofungola monoko te oyoki biloko yango nde tokomi komona epai ya famille présidentielle Kabila na bako mbata na poto. Makambo nyonso to Joseph Kabila azali kosala ya kitoko. Ba evre nyonso to bazali kosala na Congo na poto balingi eta moto afungola monoko aloba témoignage te. Eloko bako mbata balingi yo loba kaka ete kuna na Congo eloko malongeza kosala mate boye wana nde boyokani. Soko lobi kaka te na Congo kuna na moni changement boye bande ko bakaneli yo voir même bayepe babeti yo. Bomoni yango ete Mama Olive Lembe Nzambe aekotombola ye akendeki na kamba epai ya bakimbangiste. Tango akomi kuna na kamba epai ya bakimbangiste bandeko Nzambe akumisama. Pamba te Mama Olive Lembe komaki na kamba bandeko loyembo oyo ndenge bayambelaki ye. Ndenge bayambelaki ye na loyembo babetelaki ye bandeko. Loyembo wana bakimbangiste babetelaka yango n'importe qui te. Yoka ambiance, yoka loyenge.
Mama Olive Lembe première dame azali première dame ya liboso oyo akei na kamba oyo andimi kolongola basapatu na ye mpe atamboli makolongulu me na barepublike oyo elekaki totikala komona jamais première dame akei na kamba alongoli basapatu na ye atambola makolongulu te nzambe pambola mama oyo mbala tuku sambo na sambo po ete bamakambo azali kosala mama oyo azali kokamwisa mama azali kokamwisa ata biso moko ntango tozalaka makambo mosusu ntango tomonaka maya miso ekitaka tondimaka teke nzambe akokaki kopesa biso une première dame ya boye yango na bino bato oyo bozali koloba mabe mpo na mama Olive bino bato bozali kosala balikopa na ndenge ya mabe nzambe akobanda koconfondre bino ntango bapeuple bazali komona bolamu oyo mama oyo azali kosala première dame mama Olive Lembe Kabila azali kosala mpona biso bapeuple congolais na basouffrance oyo nyonso tu tomona bakonzi banégligaka biso moto akotala biso eza te lelo mama Olive Lembe bamakambo ndenge azali kosala mpona bapeuple nzambe apambola ye abakisela bango ya mingi mpe tozali kosenga ete bandeko s'il s'agit nzambe ya kobongola makambo kei mpenza ke na baélection yo kei okomi nkombo ya moto mosusu ozokanisa ete nakomi nkombo ya moto mosusu na vote moto mosusu ntango ozokotisa bilete nzambe abongoli yango Kabila Kabange po ete Joseph Kabila na gouvernement na ye makambo bazali kosala non mama Olive Lembe azali première dame moko azali phénomène bandeko mingi ntango mosusu bakanisaka ke mama Olive Lembe makambo mosusu azali kosala yango po ete amilakisa mais bandeko soki ata azali komilakisa toyebisaka bino ntango nyonso ata amilakisi mais biso mpona bapeuple tokosepela mingi po ete soki ata bolobi amilakisi eske bolamu wana asali yango mpona ye moko amilakisi mpona ye moko to asali yango mpona peuple biso kutu tokosepela ata ndenge bolobi azala komilakisa amilakisaka asalaka bolamu mpona peuple kozala esengo mingi mpona biso bino bosali 32 ans mokolo nini tomona ta première dame oyo ya bino ata konzala ete akeye ete na bakote neti ya babumbu bakote akati akende kotala ata famille moko eza na pasi nani asasala yango me mama Olive Lembe bomoni atiki ndako na ye akei na kote soki ya kingasani ya suka banzela yango kotu mobulu bandeko bisika kendeki kokota ate nzambe apambola mama oyo bandeko nakokende nano mosika te nakotiela bino nakosenga na papa Botamba atiela biso babilili ndenge nini mama Olive Lembe Kabila akendeki koasiste bakimbangise loyimbo oyo babeteli ye bandeko mouvement oyo basalaki na ndenge bayembelaki ye bandeko miziki wana bakimbangise babetaki babetelaka yango n'importe qui te mpe tozali koyebisa bino ndenge eyambeli oyo bayembeli mama Olive Lembe na miziki oyo babeteli ye eza deja lipamboli mpona kolakisa ete élection oyo Joseph Kabila akoleka na bazi ete ntango mosusu bato mosusu bakoloba tala mama azali koloba makambo ezanga ntina me tozali koyebisa bino oyo basali oyo ezali elembo monene ezali lipamboli me mama oyo nzambe abakisela ye mingi ndeko yo lelo okoki kofinga na yo mama Olive Lembe ntango mosusu ozali kofungola monoko ozali kofinga mama Olive Lembe bamakambo ndenge asalaka na Kinshasa ndenge azali koya pembeni ya peuple kosunga peuple te bandeko ntango mosusu nzambe akoconfondre un jour kaka ndenge mama Olive Lembe asungaka bato okomona ye ofingaka bango awa mokolo mosusu ndeko na ye akweli likambo ata aksida moko na balabala mama Olive Lembe abandaki koleka atelemi azwi amemi na hôpital mokolo wana soko omoni yango ntango mosusu mba ya miso ekokita mpe okoboya kozala combattant bandeko nzambe alobi ko tondima bato oyo bazali kosala misala moko ezali juste tomonaki bakonzi ya ntango ya deuxième république bazalaki kopréféré koyiba bambongo ya leta kotia na bamabenga kosala bamakambo na bango privé mais bozali komona bakonzi ya lelo ndenge nini bazali koasiste bapeuple
Ah, te, ata kutu balobi te biso ba Congolais nde mitema mabe leki. Mena oyo bandeko. Ngai na ndimi atako moto afinga ngai lo ba n'importe quoi mais makambo ya mama Olive Lembe Kabila azali kosala. Ah non. Oyo penza soki moto andimi ete azali penza motema mabe. Papa Botamba, tiela biso babilili tomona ndenge nini bakendeki koyamba ye kuna na nkamba, ndenge nini bakimbangiste babeti miziki na bango na miziki wana babetela yango n'importe qui te. Pona kolakisa ete Nzambe ase apamboli ba élection oyo Joseph Kabila akoleka. S'il vous plaît Papa Botamba, tiela biso babilili. Nani ya kokokana na bakimbangiste na masolo ya koyamba bapaya botala awa na nkamba ndenge bakimbangiste ya basi surtout se préparaki mpona koyamba première dame de la République oyo ayaki kovisite bango mpe koassiste na manifestation monene ya inauguration ya mausolée ya Mama Mwilu mwasi ya prophète Simon Kimbangu. Botala bakimbangiste ya basi baza kobeta bafanfare bakobeta biloko ya ndenge na ndenge misusu basoda batelemi kaka mpona koyamba mwasi ya mokonzi ya mboka mpo balakisa ye modele bayambaka bapaya. E bongo tala ndenge baza koakompanye ye ti na résidence ya papa Simon Kimbangu na makelele na banzembo na fanfare avec impact na idéologie. E bongo na kati ya église engai ye tango baprésente mama Olive Lembe Kabange oyo kabino boko ovation. Tala bakimbangiste bayebi koyamba bapaya bayebi kotia bango na bisika na bango bayebi kopesa bango valeur. Bino moko bomoni modèle bayambeli mwasi ya mokonzi ya mboka pe batie na esika na oyo nyonso mokonzi ya mboka souverain na ye a permettre bakimbangiste basala makambo ndenge na ndenge. Kimbangiste ye triple cérémonie oyo salamaki na nkamba le 27 avril oyo à l'occasion ya 52e anniversaire ya Mama Mwilu ya clôture ya jubilé na ye pe ya inauguration ya mozolo basaleli ye esalamaki avec impact na idéologie pe mingi to retenir mpona bino deux discours ya kosakana te ya liboso message ya Mama Olive oyo na kombo ya chef de l'État apesaki mbote na bakimbangiste na maloba oyo légal na bango papa Simon Kimbangu Kiangani yepe azalaki maloba te à l'endroit ya première dame na ya chef de l'État. Maloba ya mama oyo pesi biso ezali riche tokobosana yango te ndenge kosili biso na papa biso mpe tokotikalema te. Tala religion kimbangiste endimami monde entier
na bato ya ndenge na ndenge race nyonso tu yango wana biso bakongole photo za bato ya liboso présence ya première dame awa na nkamba ezali marque ya sympathie pe ya solidarité ya République démocratique du Congo na église kimangiste na kati ya mboka na biso. Jason bandeko babolingo na badi ete bino moko bouti komona ndenge nini bakimbangise bayambi mama Olive Lembe na kati na esengo nyonso tu pe miziki babeteli ye bandeko bakimbangise babetaka miziki wana na n'importe qui pamba te miziki na bango wana babetaka yango mingi na lokumu mpona kokumisa nzambe pe soki babeteli yango moto na mokili yebaka ete nzambe nde ya permettre akotisi molimo mosantu kati na bango mpo ete babetela yo miziki wana bino moko boyoki ndenge nini bakimbangise bayambi ye na chaleur mpe na nguya nyonso mpo na kolakisa ete nzambe azali kopambola mama Olive Lembe mpo ete mama Olive Lembe amikitisi devant biso bapeuple na niveau moko ezalaka te na ntango ya kala toyebaki kaka première dame amonanaka kaka soki badiscours ya président ezali wana bomoni première dame mais mama Olive Lembe ntango nyonso azali kosenga le président Joseph Kabila le rais permission papa pesa ngai nzela nakende ou bien kotala bato boye ou bien na orphelinat nakende kotala bano bazali kuna pesa ngai nzela nakende kotala ba peuple place boye papa Joseph Kabila azali kopesa ye banzela pe en tout cas non vraiment nzambe apambola mama yo apambola po ete lo sambo na biso tango nyonso tosambelanga tango ngai mama kozali na tiaka mabolongo na se na bondelaka nalobaka ete nzambe kaniselaka mama oyo ata na mwa moko yango na tolobi ete boyebaka yango elembo ya mama Olive Lembe na kati ya Congo ata ndenge bato mosusu bolobaka ata ndenge bofingaka mais atiki bapeuple ebele congolais na bilembo ya malamu na kati na bamitema na bango oyo ezali babilembo moko bakoki kobosa na ye jamais. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie ngai na koyebisa yo ete il faut koyeba yango. Mama Olive Lembe Kabila azali une femme phénomène. Azali lisusu elembo oyo nzambe atie na kati na mboka na biso. Bandeko boyebi ete na mboka na biso na tangu ya deuxième république na bato bayebi histoire ya mboka na biso malamu tozalaki komona moto mosusu esika azalaki kokola komona azalaki na etango mosusu na kati na souffrance okomona pe tango mosusu baninga ya pembeni ba voisin moko mona tamsu ba idaka ye okomona bakolamba biloko babengi ya allié kaka ndenge balobaka ete nzambe asungaka okomona lobi na tango deuxième république naza kobetela bino lisolo bien batongo bazalaki komona lobi nzambe asungi yo bien akomi ministre akomi pembeni ya Mobutu bandeko wana abungi meme esika oyo abandaki kovanda esika oyo bato basungaki ye esika oyo bato babandaki kosunga ye abosani bango complètement voire même ata kozongisa bolamu basala te mais kokenda ta kotala bakani ni bazalaka nango problème ni bazana nango jamais. Mais bandeko ba bolingo toza boyebisa bino ya solo mama Olive Lembe azali une femme phénomène. Parce que maman Olive Lembe azali une femme, azali une première dame mbala ya liboso to mona maman Olive Lembe ami kitisi aza koloba meme ke ye azalaka koteka made sukala bandeko nani yango yebi congolais te congolais ni sote na poto congolais azalaka okomona azalaki pauvre awutaki na makambu moko tamsu kotekisa koteka obie bandunda banini soki congolais komi na mbongo
ba histoire okutu esika utaki okoteka ndunda alingi kutu likambo wana elobama te akomi kosala kaka ondire ye nzambe akitisaki ye mbala moko azalaki riche mais maman Olive Lemba kamwisa biso mokolo mosusu aza koloba ete ye atekaka madesu aza koloba yango devant une caméra mais totikala komona te na Congo wana na ntango ya ex Zaire omona ota première dame ou bien mwasi ya mokonzi aya koloba ete ngai nazalaka bo bien na banda kotekisa loso kala ou bien nazalaka bo mingi balingaka ete soka komi mokonzi histoire na ya kala ebombani ye loba makutu te bakomi kosala ondire bato moko nzambe ntango akitisaki bango na mokili apesaki bango bozwi mbala moko or ke mpe balekaki na nzela ya souffrance yango na eloko esalaka bango ete soki tango bazali kozala soki bazwi bomengo bakomi bakonzi baza kobosana bato oyo bazalaki na bango na kati na souffrance ndeko ata okomi na bomengo kobosana ka ressource te kobosana ka ressource te bandeko oyebi mama Olive Lembe azali mama moko non azali phénomène aza phénomène po ba makambo mama Olive Lemba salaka impossible bande ko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango tango bino bolobaka bofingaka mama Olive Lembe alors nzambe za komona on nyonso zali kosala pona pepe bande ko boza kopesa bango ndelu pemba boza kopesa bango ndelu pemba please on ba kende kaka se liboso yana toza kosenga na bakongole soki bakongole bazali batu ya mayele na makambo nyonso baza komona bandeko tolobaka yango boya tosangisa mayele yo zali o ingénieur o yo kuna osala ki maçonnerie o yo kuna mécanique boye bolobi bon lokola tovandaki na bapoto awa na mayele na biso bon tosalaka ba réunion na biso toloba ndenge toko kosala po ete mboka na biso kokende liboso bon bino bato bosalaki ingénieur ale ndenge nini boko kopesa baide mpo na mboka bino bato ya mécanique ndenge nini boko kopesa baide na mboka kuna tala bavoiture mituka mingi ekoma nango bakimbambala eloko nini oyo toko kosala donc babiloko wana nyonso tosangisa mayele mais bino bozoyela biso kaka badistraction koloba n'importe quoi tant que baninga baza kotonga bamboka na bino bamboka na bango bino boza koyela biso kaka bamasolo ya kala 8 millions de morts soki 600 000 soki combien de femmes violées alors que eza babiloko moko il fallait sikoyo lokola kimia ekoti na côté ya est toyeba ndenge nini tokokosala bandeko Rwandais na génocide na bango bakufa soki 2 millions boyoki ke Rwandais baza koloba ete tonga lisusu Rwanda te po ete bato babomela biso mboka 6 millions de morts il faut bato wana tokanga bango kaka est-ce que baza koloba bongo lelo Rwanda soko ke yo tali ndenge Rwanda za kotongama omimoni te biso bakongolais toza penza bazoba Angola esali décennie ya baguerre millions ya bato bakufi na kati ya Angola tango Savimbi akufi balobi ke Angola sikoyo pe ekoti est-ce que bino boyoki bangola ke ate omoni tango Edouard azalaki na mokonzi Edouard abomaki bato mingi na kote ya kaya Savimbi biso bato tozalaki kote ya Savimbi tokotonga lisusu mboka te po nini il faut to chaka il faut que Edouard doit kende po nini we ba million oya bato abomi tokotonga mboka mais ba congolais bango na babosani le passé baza kotonga mboka na bango eloko ndeza kozanga pa na bino ba congolais po na nini parce que Mobutu c'est oyo babimaki mboka oyo bakimaki oyo batikaki babien na bango baza na souci nostalgie bango nde baza koya kopesa bino baide mabe bakomi koutilize meme na bapaster paster abimi na kote ya opposition okoyoka kaka badéclaration ya paster yango kaka ozomona kaka bainsulte na bamakambo etali violence bapaster ya lelo paster azali moto apesaka kimia bapaster ya lelo na Congo na kote ya nini ya opposition na poto bakomi bapaster ya kotinda bato na violence mais soki bapaster wana balingi bamakambo ya violence bakende kasi na Congo bango mpe basimba mwinduki bakende koatake mpo na nini bango baza koenseigner kaka bato mosusu bakende mpo na kotalisa ete oyo nyonso bozali kokosa peuple congolais c'est le moment peuple congolais tosi tolamuki bozoba toza nango lisusu te yango na tozali koloba ete bandeko babolingo boyeba yango te mama Olive Lembe azali mama moko oyo ete ngai papa Roger ntango nyonso nalobake nzambe pambola mama oyo bakisela ye ya mingi
bakisela ya mingi po ete ba makambo oyo mama azali ko sala pona biso ba peuple vraiment nzambe pambola e bakisela ya mingi mais bino bato bozali ko finga ye bozali ko loba n'importe quoi bokeba po ete bozali nde ko sala ba moins na ba chance na bino nzamba pesi po ete kene ko bakisela yango mama Olive Lembe soki bozali ko yeba te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo ngai nalobaka yango ntango nyonso te. Mama Olive Lembe azali mama moko boboto mbala ya liboso namona moto to une femme première dame congolais to congolaise ya mboka na biso apasa vie ya pasi atekisa na wenze mais azali kozwa kaka kobomba kaka stati na ye wana esika witaka pe azali kotalisa yango na peuple. Et puis okomona ye moko kokende na ferme na ye tango bazali kosala récolte ya babiloko alati simple ye wana pa azali kosala esika moko na bamama wana kosala ba te nzambe pambola mama oyo pambola ye bakisela ya mingi po ete toyebi ete na mokili oyo lite ezangaka te bitumba ezalaka kaka toyebi ete ata soki basali malamu ndenge nini bato na mokili bakondima bango kaka te ata Jésus mpe ayanga na mokili asalaka malamu bato bandimaka ye te mais bamakambo oyo mama oyo azali kosala nzambe vraiment azali kosenga na yo yo lobe ete ozali nzambe oyokaka ntango mwasi azali kobelela ozalaka attentif mpona koyoka nazali kosenga na yo nzambe na ngai bakisela mama Olive Lembe na papa Joseph Kabila le rais bakisela bango ya mingi esika ngai nazali kosenga na yo nzambe pesa kaka ba peuple congolais nyonso tu motema ya malamu po ete moto nyonso tu apesa voix na ye na ba élection ezali koya na papa Joseph Kabila losambo nga nasengi kaka epai na yo nzambe yango wana nasengi yo ya mingi te me nasengi kaka ete peuple nyonso azala na motema ya kovote nzambe touche mitema ya ba peuple po ete misala oyo elingi kosala na kati na mboka na biso akende na yango ti na suka. Vraiment maman Olive Lembe Kabila esika ozali nazali kosenga na yo ngai kombo na ngai mama Rosalie nazali koloba ete esika ozali nasengi ete nzambe ya pambola oyo ya mingi po ete bamakambo tomonaka oyo osalaka babiloko ya minene oyo osalaka ntango mosusu mpona bato mosusu baza komona oyo tosali eloko te mais mpona biso bato oyo tovivre souffrance ya 32 ans toza komona ete oza kosala ya mingi po ete bakonzi ebele basali pendant 32 ans ata tonga yo ya pamba totikali komona basi na bango te babimi ata na libanda boye po bapesa ta bapeuple babi tonga yango yo botonga bilamba bazalaki kaka ete ntango bazala na bokonzi na ntango ya 32 ans bandeko nani ayebi te na bamapangu na bango na mbinza bamonanaka te bango bazalaki kaka soki omoni ete ntango mosusu ozwa occasion omona bango ou bien matanga na lopangu na bango ya wana bafungoli balopangu bapota bamapangu ale wana nde bozwi ntango mosusu occasion ya komona bango ou bien na bamiting wana bomoni bango mpe ezalaki ete ata miting ezali bandeko mwaye mpo mpusana na pembeni na bango eza te okomona basoda batondi ondire neti guerre na mboka me nzoka nde ezali kaka mpo kaka bango eza kokengela mwasi ya mokonzi me tala epai ya mama Olive Lembe bandeko mama Olive Lembe azali na kati ya sécurité na ye azali kotambola moko azali koperturbe meme programme ya ndenge ya sécurité mpona nini kopusana kaka pembeni ya peuple azali koatteindre loboko na ye na bapeuple ebongo mama ya boye nzambe vraiment apambola oyo ya mingi apambola yo ya mingi abakisela yo ya mingi mais mabe oyo bango bato mosusu bakobanda koloba mpo na bino makambo ya mabe oyo bakobanda kokanisela bino nzambe akobanda kobongola yango kaka na ndenge ya malamu ngai nazali mama
na leli na sengeli epai ya nzambe na lobi ete nzambe abakisela oyo ya mingi pe na yebi ete losambo na ngai nzambe akoyoka yango pe na sengi kaka ete nzambe atushe mitema ya bakongole nyonso tu apesa na papa Kabila Joseph le rais voix na ye po ete akontinue misala na ye na kati na Congo. Na bazi ete bandeko babolingo oyo tolobi ezalaki ete poto lakisa ete mama Olive Lembe ndenge nini autaki kozwa lipamboli monene na mboka nkamba na miziki oyo basilaki kobetela ye bandeko ezali miziki moko bakimbangiste babetelaka yango n'importe qui te soki bazali kobetela yango nzambe yo na moto na mokili soki babeteli yo yango seke nzambe ya permettre mpona yango bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana tosuki wana mpona mokolo ya lelo bozala kaka na bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino eloko nini oyo tobombeli bino merci. bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.